Donc, yo yibi mbongo ya 100 millions de personnes. Avant les soumuna wana et limbama, il faut 100 millions de personnes wana balimisa. Balimisa mkonini. Lelo noza bolelo, tozo ba le bato bazokufa mikona mikolo. Soko yo leka mbongo msuko kwa auto kokufa. Aolimisa mkonini. Donc, yo zali wana ozali komize, ozozela moto ya lifelo. Ozotoni sali bumuna ona moto ya lifelo. Nzambe ya kopinir yo. Elokoza ngate. Papa mokonzi yoza na bana bana papa Tshisekedi yoza na bana bazali ebele soko sepelisi mwana moko otiki mususu akoyima yima lokola yo lobi okosepelisa bandeko na biso kimbanguiste biso pe toboyite biso pe tobandaka la bambule bele tosengaka idil fitri idil fitri sasa karem na idi oyo ya de mouton ezala férié. Ceux qui ont moni que mikole bele ko leka pesa biso ata idi wana. Mais au tozo komona c'est le cher Mangala. Alors ngana ko yepsa cher Mangala boy. Cher, il faut osa la politique oyo ekotinda ke mbula oyo un musulman, je dis bien un musulman azalape na seni comme président seni. Nous avons eu des catholiques, des protestants. Ce sont des chrétiens. Bien sûr, puisque l'abbé Abbé Malmal, dans un premier temps, mandat Liboso, ils allaient qui n'a compte catholique. Yami Balé, Azaki a d'une manière personnelle de Baloba. Mais à mon entendement, ce n'est pas une manière personnelle, puisque Azali régit na évêque na diocèse naï. Ce qui me fait du mal. Puisque jusqu'à présent, bientôt on va atteindre 2 ans, ils n'ont pas pu s'attendre. Entre-temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oyazalaki Rahmalil Alamin, Andimaki, Kosala traité ya Obaïda Naba Mouchirik, Naba infidèle. Ba catholique, ba protestant, ba de réveil, bon privilégié ceux qui a solo to bandeko. Oui. Botik la peine de qu'on a mis le peine balamoko père avant la peine na kiti. Mais ceux qui vont dire donc wana te beaucoup ça rabiso. L'Assemblée islamique chiite Ahlul Bayt na République démocratique du Congo. Cher Maulana Issa Mbaki. Alors, Naïnde, Tozali Kopesa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ce que ça m'a correctif Mouké, on s'est présenté davantage et puis tu avancer, merci. Pas de problème. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Issa Mbaki Nkusu. Je suis le représentant légal de l'Assemblée islamique de Ahlul Bayt au Congo. Une association chiite confessionnelle. Ok, merci beaucoup. Parlez-nous un peu de votre assemblée parce que au mois de février dernier, si je m'abuse, il y a eu une assemblée générale à laquelle il y a eu certainement des résolutions au Ebima Kiwana. Tout le bâton d'Ambu, il y a un peu étalé assemblée. On a évité ce que vous avez un mot par rapport aux Kaki, s'il y a encore des couacs. Bon, à mon entendement, je n'ai rien à dire puisque chaque association, ils allaient reconnaître dans l'État, l'Assemblée générale, on n'a rien à dire. Donc chaque association, comme vous le savez, la loi a ça tant il y a l'Assemblée. Donc personnalité juridique, on est acquis comme Soussou, Basali Abango. Il n'y a pas de problème. Comme peut être la personnalité juridique. Exactement. Donc il n'y a pas de problème. Ok, na wana ndeto kokota siko na makambo o etali rapport nini o bozana ngo so to bape o bozana entre assemblée na bino na bande comme Soussou toke même ba obédience sunnite même ba obédience chiite o bazana mboka na biso Congo. Rapport ezandenge nini? Il y a fraternité. En tout cas, en ce qui nous concerne, l'Assemblée islamique de Ahlul Bayt, parmi l'association elengi unité na Congo. Biso tolingi unité zala entre les musulmans, entre autres entre les chrétiens na ba musulmans. Donc ezali eloko tozoko pronango ezali eloko eza na biso ya mutuya.
Donc, sans union, on peut vivre. Malgré que la divergence est là. Là où vivent les hommes, les problèmes ne manquent jamais. Mais il faut tous années, comment unir et donc c'est ça pour l'intérêt de notre pays. Donc, on a aussi prôné unité, c'est-à-dire que qu'on a bandeko oyo bazali bandeko sunnite o bazana crise moko eza profonde, naza sûr que ebiango ezo Tokyo le besoin d'effrayer chronique musulmane na kati ya mboka na biso crise wana ezali makasi. Alors point de vue na yo ezani ni katikati na yango na crise wana, est-ce que ozana historique nango to eloko nini okoloba pona wana? Bon, bien sûr, nazana historique nango. Puisque toyebi ndenge bandaki na ndenge biso moto toza ba partie prenante. Oui. Toza partie prenante puisque quand on parle de cela, on parle des musulmans. Oui. Donc dans l'ensemble. Alors, ngai nazwa kita, j'ai eu le temps de parler avec monsieur son excellence son éminence Chibondo. De même, bon, Mangala, je ne vais pas dire que j'ai eu le temps de parler avec lui, puisque Mangala, c'est un ami. Oui. Donc c'est un ami, on vit ensemble, je connais sa façon de penser. Donc vraiment, on a parlé avec eux, mais ce qui me fait du mal, puisque jusqu'à présent, bientôt on va atteindre 2 ans, ils n'ont pas pu s'attendre. Entre-temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oyazalaki rahma lil alamin, andimaki kosala traité ya Obaïda naba mushrik, naba infidèle. Andimaki kosala traité na bango. Pona kosala nini kosangisa batu baza place. Mais comment ba musulman bazo koka kosangana te? Est-ce que ba musulman bazo sangana te? Quel genre de musulman? Les musulmans ya pamba te, les musulmans que masalam cher Chibondo, cher Mangala et les autres. Bazaba musulmans ya pamba te. Bazaba musulmans ya karbir de ya minene. Ba élite musulmane. Ba élite. Ba élite. Alors comment ba élite oyo ba vandisi Coran, ba vandisi ba hadith. Likamnini oyo koyeko le kamakasi oyo bango ba koyeko tia islam liboso te po ba yoka. Donc ça m'étique, ça me fait mal. Donc jusqu'à présent, vraiment, nous avons compris comment est-ce que Bandekoana, ou Bandekonabiso, jusqu'à présent, Bazo Kokakoyo Kanate. Oui, conseil ni okopé ça parce que tozo conseil ni okopé ça pour toi que ba consulter kabino au début et même bazo consulter bazo continuer jusqu'à peut-être aujourd'hui. Alors nini boyebi saki bango oyo ba yebi saki bino que moyens athées nini boyebi si bango. En tout cas, toutes les deux parties mon côté le bac moyens athées. OK. Ba le ba bongoté. Donc, à mon entendement, j'ai un espoir que Mkolomoko, il faut tout ça, puisque ceux qui sont sanganité, et l'autre, c'est ça la mesate. Ceux qui, par exemple, cher Mangala, bango ko bakomi ko konzaka ko konza, batachi bondo, bazali banda, ce n'est pas bien. Oui. Puisque là-bas, il y a des musulmans, des croyants et il y a des érudits. On a côté là-bas, musulmans. Bon, de même, côté à cher Tibondo, ceux qui ont bazui, Bamsusu, Batikali. Donc, dans l'ensemble, c'est l'union qui fait la force. Dans l'ensemble, ceux qui sont sanganinde, tout ça, les locaux menako panzanawana, jusqu'à présent, et locaux moko ça va dire, nous tous nous sommes des perdants. Na guerre wana, les gagnants azaté. Nous tous nous sommes des perdants. Mais pourquoi bakoyo kanate? Donc, ça dit, image à l'islam de ce que j'ai vraiment bafoué. L'islam, la religion, il y a les gens qui ne raisonnent pas. Je te dis la vérité, parce que dans toutes les religions, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais jusqu'à la fin de compte, Bayokana, Babimisi, Mukanda Nzambe, Bafani, Baluki Solution, Basilisi Makambouana. Mais jusqu'à présent, Bandekonabiso, Bazo Kokakovanda, Tepona Koka Solution, Naba Kora, Yefani Nanzoto Nabango, Naba Diso, Yefani Nanzoto Nabango.
Donc c'est déplorable. C'est oui. déplorable. Tozali ko rappeler na bandeko internaute bazali ko landa biso tozali na Maulana Isambaki Kusu oyo azali représentant légal ya AIAC oyo auti ko lobela biso awa ba inquiétude na ye par rapport ya situation ezali ko leka na komiko mais ezali kaka wana te parce que tozali sous Maulana tomoni situation politique ezali mais il y a souvent absence ya communauté chiite, c'est-à-dire absence na bango. Est-ce que la politique ne vous intéresse pas? To bobika bonto que la bande comme Sousouana. Non, pourquoi pas? Bah, chiite, nous on dit chez nous les chiites nous avons un clergé. Dis-nous si à ça tout là. Donc notre religion c'est notre politique. Okay. Donc un musulman qui connaît vraiment la religion ne peut jamais se passer de la politique. Puisque même dans sa parenthèse, on a remarqué même dans les réseaux sociaux, au moins un représentant musulman, pas chrétien, au moins un groupe musulman, non. Et ça bon côté, puisque ceux qui les représentants légaux d'une association, automatiquement tu es un politicien. Oui. Ça c'est clair. Alors il est obligé, il y a les autres religions, même les autres obédiences. Donc par exemple, les autres sectes, par exemple islamique. Donc ça obligé, ça c'est une réalité. Mais concrètement, parce que concrètement, concrètement, les musulmans chiites politiquement absents, bien qu'ils non, nous sommes prêts à faire de la politique. Non, mais dans l'échiquier politique, nous sommes là. Par exemple, on va vous donner un exemple. Dernièrement, le gouvernement qui vient de tomber, il y avait notre frère Moussa Mondo, c'est un politicien, c'est un chiite. Et de l'autre côté, là, dans les politiciens chiites, ils sont nombreux. Je te dis que, par exemple, nous à l'AIAC, nous avons des politiciens au FCC, nous avons des politiciens à l'IDPS, nous avons des politiciens à l'AFDC, nous avons des politiciins... Donc bref, partout. Partout. Donc Bazali... Parce que nous, en tant que... C'est pour cela... Même dans la Moukapé Bazali, parce que c'est des opinions politiques. Mais, par exemple, moi, personnellement, en tant que représentant légal, na lingakate na kota na makambo ya politique wana. Pour le plus que nazana bane belé. Bana bazali na différence. Ce qu'on a côté par exemple na FCC. Mais bana IDPS ba bana tiki bango. Ce qu'on a na IDPS, bana la muko ba bana tiki bango. Donc ngai en tant que représentant légal na kota makambo la te. Mais je les encourage. Il faut faire la politique. Il faut faire la politique. C'est ça. Oui. Donc on a un encouragement na yo to moni pe ndenge bo nini aseni ezali ko salema awa des tractations ezali de part et d'autre voilà bino ezali ni par rapport ya wana ya ndenge maponomi aseni ezali. En tout cas actuellement moto azali représentant ya ba musulman na Simé auto komona c'est le cher Mangala. Alors ngana ko yebsa cher Mangala boy. Cher, il faut osa la politique oyo et kotinda ke mbula oyo un musulman, je dis bien un musulman azalapé na seni comme président seni. Nous avons eu des catholiques, des protestants. Ce sont des chrétiens, bien sûr, puisque le fait Abbé Malmalou, dans un premier temps, mandat Liboso, ils allaient qui n'a compte il y a catholique. Il y a mis balé Azaki à d'une manière personnelle des Baloba. Mais à mon entendement, ce n'est pas une manière personnelle, puisque Azali régit na évêque na diocèse naï. Donc, comme Azali régit na évêque, il ne peut pas sortir na diocèse naï sans l'aval de évêque naï. Donc, cela sous-entend qu'il avait un aval il y a église. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Alors, deuxième mandat, Tomoni, Abbé Malmalou, Tomoni, Nanga. Oui. Bon. Tout le monde appelle les sous pasteur Ngoy Mulunda. Juste, je m'excuse. Ngoy Mulunda, Nananga. Bon, ce sont des chrétiens. Donc, ceux qui le lot, et Tikali, na mandat à Sikoyo, ils ont un mandat donc entre
ba musulman bien ba kimbanguiste. Puisque jusqu'à présent tout le monde a kimbanguiste mais kimbanguiste c'est quoi? C'est un chrétien. On dit l'église de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Non, l'église de kimbanguiste parle non, de Jésus-Christ par son envoyé spécial. Envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc c'est un chrétien. Jésus-Christ, donc c'est un chrétien. Alors, Bandeko wana, cher Mangala yo solisa bango. Puisque yom tozana ma donc atie argument wana liboso non écoutez bino pe bozwa ki 4 c'est 4 c'est déjà beaucoup. 4 c'est déjà beaucoup. Oyo mba musulman parce que l'expérience c'est non et puis le salinga mabe makasi. Oyo zo salinga mabe makasi. Tous les deux côtés. Et à la côté à cher Mangala, et à la côté à Chibondo. Baza ko kene kozwa ba chrétien. Ce sont des musulmans. Et puis, c'est mis à permettre, batumsu ba ko pesa ba candidater. Mais baza ko zo ba chrétien, ba pesa ba candidater. Donc ça dit bazo privilégié au sentir déjà moi qu'on privilégié moi non puis nalanda qui interview à Sir Chibondo oui déjà un candidat ça pour présenter un candidat un chrétien toboy était à cause d'une expertise mais actuellement et théologien d'ailleurs un chrétien théologien pasteur voilà donc il y a raison encore de même mandé donc sont pas chrétien ce qui a tué de même côté M. Sylvain oui, Sylvain Loumou. Oh, déjà, Zaki un peu favori na bande. Zaki na favori côté à Cher Mangala, malgré que na sepelaki, na sepelaki na bati bondo, ne ba kenda ko sa marche pour naï. Sepelaki. Pour ça qui. Non, mais tant ba sali bien après que mon sous on peut ba sali sous Paul Sapou. C'est ça le problème. Au déshabillé c'est Paul pour habiller Saint-Pierre. Alors, Nayo Kaki, Penamona qui n'a pas réseaux sociaux, il y a un candidat musulman. Nommément, cher Idrissa Gaten. Oui. Parce que candidature n'a musulman, cher musulman. Alors, cher Mangala, vous soutenir candidature Wana. C'est un musulman qui a de l'expertise. Oyo azape na nini na capacité wana. Oui, d'après nos informations, balobi l'idée ya kopesa ba confession religieuse ezala ki ko favoriser batu na bango, c'est-à-dire que le baba obédience na bango, ndé abaki que non chaque confession a 3 candidatures pour ça la été batu na bango. Kasi soki bongo bati comme ça ba miato 3 candidatures, 3 candidats musulmans. Alors, maintenant nous devons être privilégiés. Oui. C'est ça. Donc, dans la situation actuelle, nous devons être privilégiés. Donc, on a des appembela aux autres confession religieuse. Oui, catholique, protestant, bon privilégié. Ce qui a solo oui. Botique la peine de qu'on a mis le peine avant d'appel na kiti. Mais ce qui vous dit donc on a beaucoup ça rabiso. Parce que la critère égal, ceux qui ont choisi un critère ndenge moko célibat pe ça ba musulman. Pas ça musulman certainement. Biso to lingi mbalo pe ba pe ça musulman avant de peine bongo to moni pe et côté pe islam pe azako kumba seni. Donc vraiment c'est pour nabiso c'est très important. L'AIAC soutient l'idée qu'il faut un musulman actuellement au Seni. Donc on est allé mbela ya AIAC et le but était musulman ndezala soutenu la candidature nae na niveau ya présidence ya Seni parce que baza ba congolais d'abord lokola ba congolais nyonso et expertise pe baza nango lokola ba nyonso puisque le candidat là il était au Niger oui azana Niger siko aza lelo pour nini azali kuna responsable ya nini ya nini domaine électoral. Donc expertise ezali donc azakuna comme chargé des missions Tokyo Loba il y a Union européenne d'observation électorale. Mais Union européenne même à Zouye à Ponier. Donc expertise ezali vraiment ezali. OK tozali kokoba se kokoba tozali na habité régibo sunga biso. Alors dossier à Seni Maulana Isambaki alobi bandeko na biso ba catholique bandeko na biso ba protestant bandeko na biso ba kimbangiste na ba oya église des réveils bo soutenir candidature ya ba musulman bala oyo parce que expertise déjà bolukaki bazanango bongo oui surtout que ba candidature eza misatu à mon entendement baza misatu comme ba musulman toza pe na ndeko moko azali candidat na Seni yepe azali kombo na ye komone kimingama muke
Aza musulman. Pas de problème. Aza président et ordre national des experts électoraux. Pas de problème. Donc, Aza candidat, Toza Pena Idriss Katenga comme candidat national. Pas de problème. Alors, un mot pour le gouvernement Outi Kobima, parce que Lobi Boza Pena lit sous la politique, vous ne pouvez pas vous en passer. Parce que vous intéressez au cannabis, parce que bateau bazali ko souffrir za bandimio bayaka na masjid na yo, ezali ba oyo bayaka ko biso que tozonyo kwa matozangi mai tozangi courant tozangi biloko kolia. Alors nini moni nozana ngona gouvernement bimi. Ya liboso na ko féliciter bino bandeko ndeko premier ministre na ba membre na EP na président de la République ndenge andimi ko pesa batwana e bonga wana ba ministre mais bandeko na ngai botala libumu na bino te botala bandeko na bino bozala ba serviteur place wana bozwi nzambe mutapesi bino bozala ba ingrate puisque suka na ngo biso nyonso kokota mabele okokufa yo mbongo wana bapesi yo na gouvernement pour salisa misala ya nzambe soko na misala ya nzambe misala ya bato puisque so zo servir bato zo servir nzambe yo kamati yango okomi kotia na poche na yo yo ozali kolia liboto na yo za kolia oza kotonga bandako kilikili mituka ebele basi ebele mpo na yo moko zala tala mawa zala moto biso nyonso na koloba kuna ndoki azate nous tous nous prions bino pe bosambelaka est-ce que boyebi te mibeko ya nzambe ke nzambe azoloba moto soko yibi avant lisumu na wana elongwa yo il faut ozongisa eloko yibaki soki lelo yibi lipa ya moto po lisumu wana elongwa il faut ozongisela lipa wana sikoyo yo okamati mbongo ya 80 millions ou bato mosusu bazoba 100 millions de personnes okamati otie libenga na yo olie avant lisumu na yo wana elimisama yo il faut 100 000 personnes wana 100 millions je m'excuse 100 millions de personnes merci beaucoup 100 millions de personnes wana ça nini ozongisela bango eloko wana donc faut pas ça puisque eloko ya leta mbongo ya leta za yo moko te eza biso nyonso kobana na président de la République tina citoyen ya suka. Mais surtout que l'école pour la cotisation pe maloba na monoko so tali ba école na badolite to na bamboko eza ba ya koma wana okolela et puis eza bongo image wana eza partout na mboka na biso ti lelo on a 21e siècle ba école eza na ba banté eza na ba tableauté ba créer ezate ba frais de fonctionnement coûte kolobate donc to éviter ce qui mboka ngo eza mboka ka po biso tozotambola na ba Kinshasa to eza ndenge nini pour na ba ministre wana il faut rappeler c'est dommage yango na zoloba donc yo yibi mbongo ya 100 millions de personnes avant lisumu na yo wana elimbama il faut 100 millions de personnes wana balimbisa balimisa mkonini lelo noza bolelo tozoba le bato bazokufa mikolo siko yo leka mbongo mtuko moko awuti kokufa aolimisa mkonini donc yo ozali wana ozali komize ozozela moto ya lifelo ozotonisa libumu na ona moto ya lifelo nzambe ya kopinir yo awa mokili oyo mutasala rasu 100 ans azate okosala 100 ans te okosala 50 60 ans esili alors soko sali 60 ans wana kanisa mikolo oyo la kapongi puisque toyebi que soko moto lali pongi oza koyeba makambo zali kosala te. Alors, admettons, vous avez 50 ans. Dans 50 ans, on a longola par jour, ou bien 8 heures de sommeil. Ou bien 8 heures ou 4 heures de sommeil. Donc, tu peux vivre 50 ans. Dans 50 ans, on a 25 ans. 25 ans, on a comment qui bon moto nao. Ce que 25 ans, on a oh yo ce que tu as pinir yo, ok na moto fait, on vivre mbula na mbula. Est-ce que on peut ça? Ce qui est là, Nzambe apesi pour servir. Tu n'es qu'un serviteur. Ozali mosali ya bato. Sali sa bande konao. Nzambe akufuta. Musala na bozana ngaza biloko mibale. Osala malamu Nzambe afuta yo, osala mabe Nzambe apinir yo. Yango wana bande konabiso na kosenga bino mokumba bozana ngo ezali munene. Bosala effort, bosepelisa ba congolais ba sepela.
ba congolais bazaka sous nesengote guerre ezana est kuna bitumba kili bana nani alobi makambo bana classe soki lelo éducation ezali malamu te jamais mboke kobonga mboke bonga soki bat bazali éduqué bakomi éveillé bosala en tout cas devoir bosana devoir obligatoire, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Obligation de la nation et devant Dieu également. Mokumba na bozui, bo bongisa mboka, bo sala nyoso, bato ba sepela, bo changer bilongi ya ba congolais. Oui, tozo qui na suka ya émission na biso. Alors le 6 avril dernier, le chef de l'État a participé à Milulu Minene Zalaki na Kamba, na Congo central. Alobi na discours na ye, ABC deux chambres à parlement, batala le lengeni le 6 avril kozala férié en mémoire il y a Simon Kimbangu Zaki date oya bandaki mission na ye. Ozana commentaire wana ya Kozangate. Papa Mokondi yozana bana. Bana papa Tshisekedi yozana bana bazali bele. Soko sepelisi mwana moko otiki mususu akoyima yima. Lokola yo lobi yoko sepelisa bandeko biso kimbanguiste biso peto boyite biso peto bandaka la bambule bele to sengaka idil fitri idil fitri sasa karem na idi oyo ya de mouton ezala férié. Ceux qui ont monique mikole bele koleka pesa biso ata idi wana yo vivre na poto vivre na ba musulman oyebi ndenge nini bazalaka pesa biso lokolo ko pesa bakimbanguiste le 6 avril yo pesa biso pe oya biso mukolo ya suka ya sanza ya karem ezala pe sommet payé pour battre ba reconnaître que tozana mboka oyo ezali pays laïque oyo mutu nyonso azana droit mutu nyonso azana bénéfice mutu nyonso azo bénéficier. Donc merci beaucoup tozo cité toki ko tilisa émission na bisoté sans que toloba makambo ya Ramadan. Ramadan yango ebelemi eza déjà na porte et commis déjà pour na ba misusu na bandi etebino déjà na AIAC lobby déjà bandini bazo banda premier jour ya Ramadan na bango. Alors nini message nini okoki ko adresser pour na début ya Ramadan oyo bandini bazali nango lelo. Bon, na éviter ceux qui pour le but ezali ko kende puisque awa fallait na ouvrir parenthèse. Oui, oui, voilà wa pour makambo etali carême. Lelo tozali mardi le 13 avril. 13 avril na ba pays mususu ba bandi carême pe na biso na RDC ba bandi carême. Mais biso tozali ba chiite. Tout le monde connaît, le chiisme, tout ça n'a clergé. Biso tout ça n'aura jamais les Camboussans clergé. Alors, biso na chiisme, tout ça n'a pas condition mitano. Pour na mutu ya koyeba makametali carême. Carême ko banda mu colonie tout ça n'a pas condition ou bien ba point mitano. Ya liboso yo moko omona na miso na yo sanza yango wana. Yango ndamabi famani shahida minkum sharfa liyasumo soki na kati na bino moko amoni sanza amoni croissant asa nini akanga carême condition ya liboso yango wana ya mibale soki groupe de personnes batu bayeli yo balobi ke tomona ki sanza bomona ki sanza osali nini okangi. Troisième soki deux personnes oyo baza bato ya confiance crédible soka yebso likambu okoboya yango te mibale bayebso ke tomona ki sanza osali nini okokanga omone bandaki bato ebele na bato mibale poni balobi bato ebele na bato puisque bato ebele ezali te société toute la société amonaki yango mais bato mibale ekomi nombre komi restreint nombre komi ya moke donc soza la bato oyo oza na bango confiance ya mine. Il faut sanza ya Shaban et comme na 30e jour. 30e jour à Shaban. Ce qu'on comme na 30e jour à Shaban, mukolo e kolanda kuna c'est automatique ezali début à mois de Ramadan.
Donc, wana ezali les 4 conditions où ezali na mutako komona yemoko. Alors, 5e condition, biso tozali bashite, tozali na ba marjan, ba jurisconsulte. Ba jurisconsulte on a biso tozali nini to imitaka bango. OK. Ndenge clergien na biso elobi. Alors, biso awa na Congo, tozali na jurisconsulte te. Awa na Congo, aucun shit jurisconsulte na Congo azate. Cela sous-entend que awa na Congo, soki mutu amoni sanda na misu na yete, batu balobeli yete, nani deux personnes balobeli yete, sanda Chabane kokite akoki kolobate que carrément bandi jamais. Ce que le bureau commis, bon, peut-être yo mo mon koza marjan. Oui. Hein? Mais ngai na connaissance na na Congo marjan azate. Alors, biso 5e condition ezalaki que toyoka ba marjan balobi nini. Ayatollah Khamenei. Oui. Ayatollah Sistani. Ayatollah Sadik Shirazi. Majorité na bango balobi ke ba moni sanzate puisque bango bazaka nini bazana ba groupe ya bato batinda ka boke na ba montagne boke ba instrument est adapté ba instrument ezali même de loin ce que ba moni que bon nenge sanza to moni peut-être lobi ko apparaître balobi ata mutu moko te amoni sanza. Alors dans ce contexte là biso toza ko s'argumenter que le long est 30e jour lobby le quoi le 30e lobby coûte que coûte il faut to banda carême bande ko na biso ba sunnite balobaki lelo oui puisque bango bazana mazeb na bango et puis bazana torté jamais na ko condamner bango puisque bazana ba jurisconsulte na bango ba ebneng basali mais côté na biso ba chiite côté na biso ba chiite ceux qui ont salé na condamner. Oui, mais Maoulana, net calendrier linéaire, tu kotanga obi que non, ceux qui te comme une 30e jour à Chaban. Alors calendrier linéaire, d'après les lots technologies et ça était, va calculer calendrier linéaire. Alors c'est même calendrier linéaire à moins qu'ils aient la double. Et ont déjà 30e jour à Chaban et Zalaki lundi le 12 avril. Place Wana. On a eu le point de vue. Bon, ça dit par rapport au calendrier linéaire. Le calendrier linéaire est déjà disponible. Les grands leaders du monde. Les grands leaders du monde. Machisme. Oyo bazali kolo ya batunos. Ba marja toza bango belé. Mais o bazali kolo na bango nyos. Ezali Ayatollah Khamenei na Ayatollah Sistani. Bango balobi lelo ezali 30e jour. Alors, ce que calendrier zo ebsanga yote pa nani. Donc, oui. Puisque nous, on croit dans le clergé. Oui. Vous comprenez, puisque nous avons la croyance en clergé. Ce que vous avez la croyance en clergé, c'est possible, donc, le collège de la croyance en clergé, puisque pour les puisque la jurisprudence islamique, les jurisconsultes, ce sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais erreur na bango, situation que vous avez na mutu na bango. Alors, vous allez tout le monde bango na donc bango que vous êtes responsable et loko oyo. Bango bango. Mais net ngai boye. La déduction, il y a loi canonique islamique à comprendre. Mais jamais je ne peux me prétendre que les lois, par exemple, d'accord, si vous avez un lobby, clergé lobby, d'après lobby coûte que coûte. Sans faute. Alors, message adressé à musulmans au Bismillahirrahmanirrahim. Bande kunanga ba musulman. Sanza ya bolamu eye. Sanza oyo nzambe akopesa biso bénéfice azolimisa biso ba masumu. Tozali na sanza to ebite. Est-ce que Ramadan wana ngoya tokokoma obe tokokoma te. Bande ko boni tozalaki na bango na Ramadan wana ba comité. Alors, profitez na occasion ezali sikoyo. Sala ba ibada makasi. Senga pardon pa nzambe. Senga eloko zali nango pa nzambe. Sanza onde nzambe prophète alobi ba porte ya paradis zali polele. Les portes sont ouvertes. Donc et puis on a la possibilité ya biloko nyonso yo lingi. Sala effort o senga na nzambe apesa biso.
oyo tozala ngo besoin atia biso musika na makambo ya mabe eza sanza ya ibada sanza ya adoration sanza oza toza ko se purifier carême na yo ezalaka ya koboya kolia te na komela carême na yo ezala ya koboya masumu nzambe apesi sanza poto koma na niveau ya ba ange et puis ce que muto comme na niveau ya ba ange ozali ni ozako kofongola spiritualité na yo ozako fongola âme na yo ozali ko faire nourrir âme na yo eloko ezali très mutuya na moto ezali ko nourrir âme nzoto oyo epolaka combien de bato moni bakufi mais âme ekufaka te lesa yango koleka nzoto na sanza ya carême lesa molimo na yo koleka nzoto wana ezali message na pesa ki bandeko na ngai na kombo ya prophète Mohammed pe na bato ya ndako na ye kimia ya nzambe ezala na mabota na bino nyonso bosala carême malamu nzambe apesa bino santé ya malamu apesa bino makambo nyonso bozala na ona besoin ba difficulté alongola nzambe asala ke mboka na biso Kongo ekene liboso nzambe mboka oyo opesi yango biloko nyonso biso lelo ba Congolais soki toza ko réussir te tozali ba fautif toza ba fautif tokosenga bolimbisi kasi nzambe osala nyonso na bolamu oyo pesi biso toza pe na bato mayele bato ya bwanya to bongsaka bizaleli na biso totika makambo oyo ezali ko sepelisa yo te po ete mboka na biso pe ebonga nzambe osala ke na sanda ya carême okilisa bénédiction na ope pa ya bakonzi ya mboka nzambe mutu azaka mokonzi te soki yo lingi te soki mutu akoma mokonzi yo mutu olingi soki olingi te d'une manière d'une autre akoma mokonzi te yango wana bato oyo baza bakonzi ya mboka nzambe oyo opesa bango nzoto makasi opesa bango mayele baza kokamba libota na yo bazokamba bato na yo bakoka kosala malamu mpe na mboka na biso assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi matondo mingi na Maulana Issa Mbaki Nkusu na ndenge opesi nini na yo oyebisi bandeko ba musulman oyo ba kubanda ko gêner ba sala mingi ba ibada ba renforcer pe générosité na bango parce que balobi eza moi ya partage donc boka ba mingi boka bola na bandeko oyo bazangi boya na lisungi na ba oyo bazana ba difficulté wana nde ezali message ya ko renforcer balobi faut rolesa ne molimo parce que nzoto na biso ekopola. Merci beaucoup na bandeko nyonso balanda ki biso na katikati ya tranche ya émission oyo na info plus tozali ko pesa ba remerciement na biso na bayo bazalaki derrière le caméra tozali komona Eli Sampu o azalaki na caméra tozali komona Mustafa Malembe o yepe azalaki na caméra pe monteur ya émission oyo. Bon début de Ramadan à toutes les familles de musulmans dans le monde entier. La famille musulmane nyonso kimia nzambe za na bino carême o ezali ebandi eya na nzoto makasi epesa bino ekuta bino na nzoto makasi bosenga na nzambe akoka kopesa bino oyo bozali na yango besoin pe ati ya kimia katikati na mboka na biso. Merci na balandi nyonso ya Info Plus. Merci na bino, à la prochaine.